Les discussions, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct. Il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Ici, qui ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi comment dire, les villas de M. Mouzitou à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier, mais si c'était un opposant, il aurait fait. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999. Les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est 1, l'amour, 2, le pardon. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Le Zaïre dans sa diversité, Elingi Koloba, Outina au Zaïre, Outina Kiv, Outina Chab, la Kassai orientale, Kassai occidentale, Bandundu, Bas-Zaïre, Équateur, au Botamana Kinshasa, aux Alinani, aux Ali Zaïrois. Au Longui na Kinshasa, au Kenya Équateur, aux Aïna Mbokanayo. Longui na Ozaï, au Kenya Bas-Zaïre, aux Aïna Mbokanayo. Baoyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme, bolobila bango bino jeunesse, non. Pena okaki, mokonzi na bino a répété makambo ngana lobaka non, elingi koloba N-O-N. Nye. Tolingi nini, nye. Tolingi Zaïre liboke moko.
lisanga moko. Tata bo, mama bo, ekolo bo, parti bo, bokonzi bo. Salut et bienvenue sur clebooriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi, Ndengenaïb Sarabinoka, que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Boyebi avant gouvernement Ebimaya Ilunga, toko tika kobeta CTT, boyebi que 5 minutes avec César Ngadi, ezali émission en même temps, cours ya éducation civique. Civisme, il faut ezonga na peuple congolais parce que peuple congolais a commis ça. Un civique qui est moko na makasi a commis ça. Amnésie qui est moko na makasi parce que un bon nombre de personnes oyo bazali ko réfléchir bien te ba congolais oyo balingi mboka na biso ekende esika ya malamu te ba komi na bango ko ndima biloko nyoso tout ezala malamu bazali ko boya. Boyo kanga bien, tolobi te ke batunyo surtout bazala pour Félix Antoine Tshisekedi président Nabiso. Non. L'opposition est kozala, ba critique est kozala, mais ba critique ndek tolobaka critique faisala constructive. Et la critique karaté ke ya buzo bandengi to bandai ko sala na kanambe, ezali vraiment likamoko to goyi kondimate. Kanambe ndenga zalaki wana to lela ki kanamba kenda tambwa aya kanambe rwandais alongwa tika mboka na biso nzamba yokeli biso parce que Congo wana nzamba yokela kayango ayokela kango pe alinga kango nzamba sali ke de façon soki ndenge nini donc nzamba sali makila etangite tozui mwana mboka wana mutu moko akoyi koloba te mutu moko akopesa ekolo mususu te azali congolais de souche papa mama to yebi na bandeko to yebi mais Congolais, un bon nombre de personnes, heureusement que Bazali minoritaire, Bazali, ko compliqué existence. Il y a Mboka Nabiso Balingi, président de la République, Zali, à s'en sortir, donc, Makambo Kende bien te. Nalingi na Sabino, au moni souci au président de la République, Zali, Nangopo Mboka Nabiso, na minute yo, Mutumoko Aleki na souci à Zate. Oh, tozo tchaka ba minoko pamba pamba toza libanda za katite souci au président de la République azanango mutu moko te azali nango président de la République azana azo sala makambo nyoso tuke makambo ekende bien azo sala que ceux qui a réussir na makambo na été batu bako critiquer batu bako sekaye bino bokansi statut à président de la République a comme président de la République avant la président de la République azalaki mwana ya ministre mwana ya PDG azali mwana envoie ma akola bien. Mais tozu président moko azali na motema boboto nanu avant kuta comme président. Et puis azali na misu ya bana poto donc soka ya moni loko moko bo na Afrique o leka nango mais soka moni e kopesa ye pasi na mawana motema po a aider kaka congolais parce que soki biso to ki pasi il est pas qui passe parce que azali congolais neti biso. Oya azaki wana azali mutu na biso te azali ki kon na biso te il avait rien à foutre na biso. Peuple congolais to la muka peuple congolais to boite ko critiquer ezali malam mais makambo to bandai ko lobapo na kanambe eko mato reporter ngopo na Félix Antoine Tshisekedi ezana sens mon côté bino bokansi penza que président na biso Félix Tshisekedi a évité que ba médiocre oya FCC donc ba congolais balingi bangote ba médiocre FCC wana a ebi niveau ya ki fa kwa na bangote a ebi que niveau te que 18 ans bango nyoso tout ba bebi samboka pendant 18 ans basale loko moto bino bokansi président de la République a bien honte bino kutu biso tozali banda tozo se souvenir na makambebele tozo se soucier na makambebele bino bokansi ndengi président de la République azana azo se soucier na yangote président de la République muto akendaki na permanence na kije alongwa na kambala mo bati moto président de la République donc papa Tshisekedi corps evandi libanda 2 ans bino bokansi président de la République a bien honte bino ndebo yebi makam kolega président de la République. Mais non, peuple congolais. Bolingi toloba na munoko nini, tolingi toloba nini, mais boye ba ke ngai na kolemba binote 5 minutes kolemba binote ezali wana pona ko pesa bino cours éducation civique.
na lingi na yebisa bino gouvernement ezali ko bima soki lelo te soki lobby to ebite lelo to zali mardi 6 soki bimi lelo te eko bima lobby na lingi na yebisa bino boyeba libela ba ministre oyo bokomona oyo ya FCC nazali ko yebisa bino boyeba ke bakozala ebele bakozala bango presque tout bakozala ba ministre étiquette na expliqué bino omoni ministre ya santé ndenge a démissionné ki yemoko donc na makambo azalaki na yemoko ndenge kimi donc sans coup ba yebisa ye bomoni aza ministre ya santé mais ba créer leye commission moko bo bati représentant moko azali ko sala fonction ya ministre yemoko monika ka moyete atiki donc a démissionné donc eloko ko sala mayango na soki bati ministre ya finance ba kolukele mutu moko na pembeni wana. Donc, ataza ministre, mais makambu tout haut, il fallait que na kati ya ministère na et azomo na ngoto mo na ministre zaniti ke soda azali sans fonction. Soda za sans fonction bazo fute kaka na grade na ye. Bokomona bango moko komona bakokoma ko démissionner bakokima. Donc ba ministre oyo bakobima FCC bo vanda bo banga te bakozala betiquette. Donc kutu boye ba déjà ndeng boyebi ke ba conseiller oyo ya président de la République en Oman bazali ko sala rôle ba ministre baza ba ministre bo monite que 100 jours ndenge leki bo monite que avant que tout gouvernement bima nane bimite mais président de la République à travers anaye donc alandika logique sikoyo pour attaque gouvernement attaque gouvernement ezalaki te ango au travail parce que ba conseiller wana batia bazali ba consommer te que ba conseiller conseiller na matière ya nini conseiller na nini conseiller na nini donc conseiller na babilo ko nyoso tout o ezar na ba ministère ba conseiller bazali donc bo vanda na bino calme président de la République aza noko aza yaya aza mwana kin atimba donc ayebi makambo azali ko sala bino bokanisi donc président azali wana bomoni kanambe wa yaki soki wapi soki amoni musicien azo banga po bando mona bango na ba photo bengisi bango yozo mona ke président wa azali azo kipe makambo ba musicien parce que yebi bango banda kala azo kipe na makambo mususu bokanisa o azali wana teke net azali ko wana kanambe président ayebi mboka na biso banda na kasa vubu mobutu donc muzeti siko ayebi aza génération na biso a moi na 63 biso ngai moi na 62 donc toza génération moko amona ndengi mboka na biso e komati lelo donc mutu akoyele masolo azate mutu akoki koyela ye masolo moko o ya yebi te azali te ayebi makambo nyoso eleka na mboka na biso mutu moko akoyele loyenga azate. Donc, tous à la calme. Beaucoup de que donc bino boza na souci que le président de la République azana. Bino bobi président de la République makamuni azomona. Biso tous ali bandat. Tous ali li bandat to ebi makamuni azomona te. Beaucoup de que ya zo boulete, ya azo boulé n'intérêt ya mboka. Ba misusu bazali wana bazo boulé n'intérêt personnel. Président comme wana Félix Antoine Tshisekedi to ebaki kala. Eza yete azasu mo konja parti te. Aza wana siko président ya mboka ya ba Congolais nyoso tout. Azo boule po na biso nyoso tout que mboka ekende malamu donc mutu moko azo boule ko le président wana azali te politique à Congo siko boromona à partir du gouvernement obima politique à Congo et continue étape moko ya bilengi étape moko oyo e franchir siko et quoi franchir siko yo ezali étape à kosakana te donc Congo na biso bande botama donc politique ezo salama na mboka na biso nano esalama te donc étape au cas gouvernement ka bimi ba masolo et komi andenge mususu donc boka penda politique elengi donc 5 minutes pe mbala moko ekokoma elengi ya kosakana te ba misusu bazali koloba monika kongola komi bilobela oh président de la République akeba na Vital Kamerhe donc bino bozo kansa ndenge boza na ke bino boyebi Vital Kamerhe le président de la République président de la République azana et on peut tout dire des Kamerhe, c'est là, n'engage que moi-même. On peut dire de tout, on peut dire tout des Kamerhe, mais pour Nangaï, Kamerhe est un vrai politicien. As un grand stratège, Kamerhe est la politique net n'a pas pays civilisé, net n'a pas pays africain. Il y a battu belé, bah comprendre raïté, bah au monde est net qui la cana canambe oh. Tout ça là qui a Macron, a bébanana vienne par Hollande. Le là comment présente. Cana. Kamerhe bien azalaki na kanambe amoni ke makambo zolo ka bien te bino bokansi bato ebele o bazali wana bazalaki na kanambe batika ba makambo na bango Kamerhe azalaki mukonja Sénat président Sénat tika président Sénat bino bobi ke ko boude kanambe okende bobi ke ko kufa Kamerhe bouda atika masolo bato ba boule ka azalaka na kanambe oh mais si là makambo ni ngo si la raté siko bokomu ko boule oh ka akeba bino bokansi président de la République ayebi ka Kamerhe te
Kamer Nazolo Bassou, vous pouvez tout dire de Kamer, mais Kamer est un grand politicien, donc politique Nasalaka. Les années Tabamindele, les années Tabam pays civilisé. Donc, boutique au cours de Makamba, pam, boyebi, dengi bayoka na kite, de l'osso to lo babo, quand même, Kamer Salama Kamorbo, Bakongole Msubako Salate. Oui, ça la pensa que Bozana Katia Masola pour voir au ticket le Muninga le que non, yo pensa to moni que yo sogo kei okozwa kende. Ya biso za la rozo benda Muninga koya. Mais Kamera ticket là, président Félix Antoine Tshisekedi passe, albi kende. Ce qui au leki après, tokota la masolo ba yo kande bazali ko yo kande président le bagay biso fallait à premier ministre net bazwa ki majorité na parlement te abimisie masolo ya président cabinet. Mais nani ngo ko faille le mona qui est azaki na présenté andimita katali mais azocha ba contretemps a pandi peuple congolais na makambu ya vérité des urnes na lukuta ti le lobo zomona ndenga zokumbela. Mais Kamere botika président de la République a yebi mutu na ndenge bazawana yebi kolega biso bazo travailler na botika babilo ko na botika ko distraire peuple donc tous se focaliser na makambo oyo penza et talibiso oyo tozali ko tala tozila gouvernement bima après toko tala makambo ndenge nini okende boye ba ke président de la République na biso azosala po na intérêt mboka ayebi makambo nini azosala donc président de la République aza mbendre te président de la République anoko atimba ayebi makambo ke FCC baza ba médiocre ba bebisa mboka peuple congolais alingaka bango te ayebi mais sikoyo azalaki na choix te donc il faut la constitution parce que soka landi constitution te tolobani il faut la constitution bango to bazalaki majoritaire bango to bazali majorité na kati ya parlement bazali majoritaire donc bango mutu barosala gouvernement sikoyo du président na biso donc amemi bango tina coalition. Et là, comme on dit, on a une cohabitation, donc on appelle zéro ministère, président de Bisso a mis une coalition. Mais ça n'a choisi, président aussi a miracle, Bolingini Sigo, Atika Bango, Bino Bolinga Bimsa Sigo, gouvernement, donc sans Bango, à gros salaire, Bango de Bazali, majoritaire. Bango de Barosala, gouverneur, Bango de Baroswa, poste belé, Bisso Torozwa Mouké. Après ça, président Yebi Makamini Azosala. Na ebisi bino kakake ba ministre wana ba kozala be ticket donc mokaza ba mokengela zali mokaza moke et puis na ebisaki bino batu wana musu bando sala mabe parce que kanambe fakwa voleur sanguinaire donc ceux qui a bengi ministre aminu benini abial ya yo yango yo zwa koto pesanga koto tozo ba minere to chabo yo kozwa bongozo ministre wana ko sa eloko te mais si kotan bazali ko sala na Félix Antoine Tshisekedi maboko pembe likolo maboko pembe yo okobando ko yiba ndenge nini to laki si bino 100 jours awa te banzelo bango basala ke eloko te ba bebisa basali yango ndenge nini bato wana kakati tant on a zo sabino que l'exemple vient d'en haut boko mona makambo ekoleka bien parce que oya kozala likolo akopesa bango mitindo pe akozala exemplaire bako bougeter. Parce que bazana tanko yiba te babandako yiba na kanambe parce que kanambe mutu abandako tikela bango ba yiba bazo yiba ensemble mais siko makambo wane kozala te bakor otozoloba bakor otozoloba batu bazoloba ngo kaka batu bazoloba ngo mais to mona peke oyo likamte mutu abimisi papier o bakor mais bakor wana soke ezali bakor wana ezali constitutionnel te bakor wana ba lobby entre bango na bango to mona ta ba signer ba papier za bakor eza constitutionnel te donc président koki ko boyango le jour oyo ye a boyango et ko sala le côté parce que ça constitutionnel te ezali bakor moko ba yokani entre ba parti mibale ba lobby boye mais ezali constitutionnel te et ko sala le côté so président lelo a boudango sala le côté donc président azali na choix te président bango baza majoritaire na kati ya parlement bango mutu bako sala gouvernement président na biso asali nyoso to amemi na coalition basangani ekomi eloko moko bapesi biso parti ya ba droit na bango après to koti président akomema bango ndengi wana ti ena soke kokoka constitution wana kaka epesi droit que constitution wana ezana droit epesi que président de la république au bout ya ena soka moni masolo ndenge zokene bien te azali na droit ko dissoudre. Et là, mais avant à la dissolution, il faut amema bango na ndenge moko tactique donc azana kata ma solo donc azo diriger bango soka monique ezali ko matele et commis un fracate comme ko sose mutu ako dissoudre azana doit ko dissoudre ene ke na rambango mais to komina ne sika wana te donc tozana kata ma solo na bango donc il faut to s'estimer heureux to se réjouir parce que tozalaki na droit kutu ya ba ministère te bango mutu ba zalaki bazali majoritaire. Donc, le peuple congolais te pose la question à madame. Tout le monde dit, ateki mboka, après si bango babilo ke belé, mais non, boye ba pourquoi bango bazu e belé, pourquoi biso tozu moukié.
Donc, président Nabiso Azalaki n'a choisi, président Kosa la miracle était, il faut respecter la constitution. Et Zali menace état de droit à respecter la constitution. À côté si bango na masolo parce que bango il faut basa la gouvernement bon moni premier ministre abima wana ezali kutu batu basa tanta kité bota la père wana za mutu ba logique déjà zo mona na longine mais tant azo sana kanambe akobim ça ba logique na été parce que bako bomaye siko boko mona ndengi peza gouvernement ya solo et ko sala bo banga te ba ministre wana to yebisi bino ba étiquette donc loko moko et ko sala maté parce que na likolo mutu ako Kumbela Bango est allé président de la République Antoine Félix Tshisekedi dit le peuple d'abord parce que ako sale la idolo wana ba ministre bako ya na pe bako sale la yango oyo ako sale la yango te akozala libanda boko mona bango ba koma ko démissionner bango moko na moko. Congolais totika kozwa palpite, totika kozwa ba palpitation, kozala ba palpitation, tokomi ka ko palpiter, tokomi ko banga pamba mais bino moko bozo mona ke président de la République na biso aza calme, soko azana bato na aza calme bo mona ke azali même ko lia na kanambe oya ko lia na kanambe nanga mona bandoko banga président na biso timba kanambe azolia na kanambe o kanambe ngana omona neti ka misu na pamba soko tali a chi poison na biloko mais président na biso azolia na ye na kanambe tranquille donc po boye baka ke mwana nzamba yebi makamu nini azali ko sala mais kanambe kutu botanga kasusu kombo na ete bomoni kanambe wana mikolo okutu donc eza susu na tina te parce que tant gouvernement ko bima kanambe zo kana sute parce que ba okene suko tale po na ni ba consecter po na nini et puis kanambe bovanda bilenge zali ko ya donc kanambe kalate masobele kanambe akotika biso akokende libela akozala lisusu na mboka na biso te to vanda kaka tozana makambo lobate l'avenir nous dira la vérité donc kanambe bobeta kakutu masolo na ye taza mutu moko bino mutu bo pesa importance bo tuna kanambe soka zola la wapi mikolo ya bo tuna kanambe soka zola la wapi ngana tune na kanambe zola la bien kanambe zola la bien zola la kana kingakati da bo vanda bino bo saka na président na biso grand stratège noko donc boko mona aussi ça moko botala ka bato bazwa ki majoritaire bato baza majorité na kati ya parlement au lieu basala to koma na kati ya cohabitation président na biso memi bango na coalition bandimi pona nini parce que ba yebiti na nini bandimi bo bondi ma ke président na biso aza grand noko donc grand politicien donc vraiment peuple congolais to vanda calme to yeba ke président na biso aza wana azosalela mboka na biso donc président na biso oyo azoyoka biso tozoyoka ngote oyo azomona biso tozomona ngote libande za katité libande za katité entre biso nyoso tout mutaza na souci pour na mboka na biso ko leka président azate bo yeba ngo bo tchango na mituna bino donc si ko na lingi na proposer bino bo landa bande annonce ya émission ya leki nangai journaliste ye kokota na famille ya Kleboa original boyebi ke famille ya Kleboa ezali ko s'agrandir donc équipe akisasa na apprendre bino que dès semaine prochaine bazo zonga en forme penza ya makasi donc Christelle Kakuta a koti susu na kati ya masolo zongili masolo donc azala na Neftali Yala donc na équipe mobimba ya makasi donc Kelly azali wana na kati ya réalisation donc équipe ya Kleboa original na Paris pe na Kisasa et zongi makasi siko nazali ko proposer bino bolanda contrôle technique émission oyo ezali animé par na Fiston Kamono Bolanda qui première émission et Kalate Bozozwa deuxième émission Bolanda bande annonce. Chers internautes, il y a Kleboa original, contrôle technique, et ça émission na bino ya sika oyo bandako s'est passé. Et pourquoi contrôle technique? Ba bazaka na France a bazaka na Belgique, Allemagne, ba yebi bien, bato bakumba kamituka, ndeti en France, soko songi mutuka na sika, ba biso ba mona contrôle technique.
Mais si on sombi mutuka ya occasion, to mutuka nini, il faut les contrôles techniques, c'est-à-dire bah checker, bah contrôler, bah et bah ceux qui est en anomalie, ceux qui ont un problème moko. Bah ça la contrôle technique, ils ont pour la sécurité na yomoko et conducteur. Ils ont pour la sécurité, il y a batou oyo, batambola nzela ba piéton, donc ils ont pour la sécurité il y a environnement. Supposons que autant on appelle la mutuka no bonakata autoroute pe au mona, pas mutuka pe katelan. Donc problème pe ko zo. Alors, contrôle technique en France, c'est ça la mara chaque 2 ans. Après 2 ans, il faut ça la contrôle technique à Yamutukanayo. Si vous avez contrôle technique à Mutukanayo, et que monio n'a moins problème, soit M sous phare ils ont un problème, tout franc et tout logo mogo, vous voyez ça là, contre-visite. Donc c'est-à-dire, aux ongles sango les sous réparer en haut. Yamana s'inspire qui nani wana, comme un sociologue, n'a s'inspiré dans moi technique wana. Et ça, na belé, bazako lekana, na ba média, bazako lekana, na TV, na radio, surtout na internet, a outi nanda kuna la muki, a sokole longita et gamba moko, a diffuser bino information à l'ukuta. Alors, on a que conscientiser bino, to zonga nanzela. Ozala pour Félix, ozala contre Félix, mais diffuser les batou, vraie information. La vraie information répond à la formule qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi et avec quel effet. Au batang sabition sur la classe de Ebi. Ceux qui peuvent éviter, tout n'a bateau ba Ebi. V. César Anga Diazali a coupé la kisayo. Comment créer une information? Au coup taper au luki ba journaux, luki ba livre au tangi, au léo yaka boudi ki boudi, au tel bat information lukuta, ba tout en batalaka en premier lieu, et zakana ba victime. Mutatali mbalamoko makanisine baby. Or yonde mutu au bomi. Et ça le gars médecin a vu qui s'amabe a chubi batu ba kufa. Bato batika la nsima, tant vérité goya mais vérité et goya la nsima mais ba dégâts et ça la maka. Et on a bi contrôle technique et pour na ko corriger, pour na ko redresser, pour na ko essayer pour conscientiser. Quiconque veut passer à cette émission, il nous appelle sur le numéro qui est affiché là-bas, en bas, oui, on s'enregistrer. Même si tu es un chroniqueur, ce que l'ingénieur kaso lingo défienga vient alors au défienga d'une manière intelligente. Ce que vous allez pasteur a tricherté, yaka, tout ça une mission. Si vous allez politicien, tu viens. Si vous êtes musicien, tu viens. Et alors, au moment où qui peut-être que quand ça qui m'a bien, mais peut-être au bimi, soit au bitala, où ils ont bomoni, qui est corrigé, au besoin en norme, contrôle technique et pour bino. Tout le monde est d'accord ici à Paris sur Clébois original, contrôle technique, désormais dans vos maisons. Et alors, bon, ça vous rend très bien. Merci, je vous remercie. Binomo Boitolanda, donc fiston Kamono, contrôle technique, mitou abattu belé, donc Kanambe a BBC en otina poto awa, donc contrôle technique, ce que yekuna mutu eza bien te yebarake, oko kende na kas, donc contrôle technique ezali émission sika, ya fiston Kamono, donc vraiment ba courage belé boyamba na moni boyamba qui est bien, donc bomona ki binomo qualité ya émission, donc azali awa na kati ya poto na petit na ngai caramélisé Chanel yepe azali ko zonga mikolo asisi déjà makambo azali nango ya de ménagement na matanga azali nango donc azali na biso donc équipe ezali ya makasi na kati ya Clébois original donc na kati na bango nyoso tout donc na kati na bango nyoso tout wana ngai moko nazali wana donc ngai nazali wana na vandi le grand prêtre César Ngadi azali ko kumbela bango po apesa bango ba idolo oyo ndenge tozalaka nango kaka na kati ya cléboisoriginal.com. Donc siko na lingi susu na yebisa bino ba congolais omoni mboka na biso Congo nzambe alingi yango makambo eleki na mboka na biso donc ba pays mususu ya Afrique bazali ko envier biso pe bazali ko kamwa ndengi eleki na mboka na biso mais biso moko tozali ko mona ngo on dirait eloko moko pamba parce que congolais amindimaka te andimaka kaka muninga na ye amindimaka ye moko tiango lo mona so congolais amati muninga nazo linga kitisa ye. Donc peuple congolais o eleki na mboka na biso ezali jeté président na biso ndenga zubo konjiwana kanambe polongola e mais kanamba koko bomayo te kanamba koki donc kanambe ba memaki etina suka alongwe donc na malembe on dirait donc kaka liseki donc makambe salami na mboka na biso on dirait na ba pays moko civilisé mais peuple congolais azomona on est liseki donc bo yebake
nzambe alingi mboka na biso Congo. Donc boye bakendenge salami wana kanambe akozonga kali susu te na mboka na biso comme président de la République. Et sili abu pia ata mwasi na yeba nusu bazotimba tata mwasi ne bozomona mwasi ne likamuke peta ya pesi mbongo asalibo azo préparer neti ke ye na 2023 ya Chalibaya ako chaka libaya te ezala ye ezala mobali na ye ezala ye bako chaka libaya te. Donc famille wana mobimba ba kei libela et puis kanambe bo vanda nie tokolo bebelete boko mona kanambe mikolego ya soki kanambe akozala su na biso. Donc yebaka bato wana bako zongaka lisusu te. Nazali su ko expliquer bino parce que 5 minutes avec César Ngadi ezali cours ya éducation civique. Donc civisme peut zonga na mboka na bino. Nazali ko expliquer bino que ministre aza simple administrateur atenaka ba quantité. Donc yaza administrateur avandi atenaka ba quantité. Soki mbeba yebaka ki bako poursuivre ye et puis yebaka ke batu ya cabinet na ye soki infrakata bango mutu bako dénoncer ye. Donc ministre azali simple administrateur. Boza ko bango dire batibo batu quand si ministre osani ministre aza simple administrateur et puis ba ministre ba oyana oya FCC to yebi déjà ke basala et le côté président de la République na biso yebi basala et le côté jamais akoki ko zongisa bango kabo parce que azali na choité ezali constitution mtesengi bazonga parce que bango doit azala ki majorité c'est que peuple congolais a posé ba bonne question te. Peuple congolais lingi koloba vérité te azali kaka koloba makambu ya buzoba oboye ba misusu ba titre ba mission ezanga tina oba américain ba salibo donc ezali makambu lukuta eza ba boba. Donc ngana zo yebisa bino tozala calme gouvernement bima boko tala ndenge gouvernement wana ndenge ko bima ndenge président de la République akokumbela yango parce que ye mutu akozala en tête ye mutu azopesa bango ba ordre ndenge apesa na 100 jours na 100 jours awa est-ce que président Nabiso Antoine Tshisekedi azaki na gouvernement azali na ngota lobi 100 jours basaleli yango parce que ye mutu azokumbela masolo et puis ekozala ndenge et puis bato wana tu azali bo mutu mo pembeni azali bo mutu mo pembeni ministre FCC mutu mo pembeni azo surveiller ministre FCC mutu mo kaza pembeni azo surveiller pas commission mo bimi ministre article ka bo étiquette yé moko azomona azane ministre mais donc asala ke loko moko te tiye moko olemba ako kota na kati ya démission. Donc na lingi na beta société peuple congolais bo bangate gouvernement ezobima soki lelo te lobby. Donc toza la calme président na biso ayebi makamni na zo sala président na biso azali étranger te akola na mboka wana ayebi politique mboka na biso wana mutu moko ko lobane makambu te ke o ya yebite ayebi bato wana basala eloko te pendant 18 ans mais akoyo sala et le comoroté donc ezali constitution mutetanga ki bazali majoritaire il fallait bango mutu basala ba masolo bango soki bazwa parlement bazwa sénat bazwi lelo gouvernement bazali bel ezali faute ya présenter ezali système o ezala ki wana oyo ba fayulu ba vota ya mutu sali ndeko na président il peut rien faire à sala magité. Donc masolo to ene leka au bout ya un an soki zoke de bien te président azali na droit na ndenga constitution à dissoudre assemblée à dissoudre masolo tu et bandela à 0. Donc, comme il y a une émission à 5 minutes, je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires, comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Boyebi soki na komi na suka ya émission na pesaka base ya ngote simba makambo ya 5 minutes base ba ngoto ba loba na sala générique wana bomonaka donc base soki lobby boy na landaka yango neti pe président de la République alandaka base na ye il y a UDPS. Donc, na komi na souka, donc avant na souk c'est monsieur Bobi qui n'a pas sa dédicace na banda toujours na honorable député indéboulonnable Ziko Mayele yé penza mutu vraiment azamote mamalamu asalaka et belepo na mboka pe asalaka et belepo na 5 minutes avec César Ngadi. Na kokende kuna na Tunisie na base ya Tunisie pour na ko souhaiter bon anniversaire et rozala lobby le 7 il y a Guilhem Massa donc na pesio na compte il y a 5 minutes parce que yoza base il y a 5 minutes na kata Tunisie ba bon et joyeux anniversaire. Na kei na katia captain kuna na Afrique du Sud pour na repesa petit nanga parler wana petit nanga parler ngamu na koti sa idole so bomo na petit wana zala ba idole wana kuna na kati ya captain parce que kola na viena yenga na ko sa idole wana petit nanga José Bantessa donc ba mbote à trop. Donc na tikali toujours en Afrique du Sud na kei na kati ya Pretoria pour na repesa Bulambo donc moi na est donc ba mbote ebele donc a komelenga mo wa bio vie accent petit so balobi accent ezali ko fingate
accent neti nga lelo so na lo ba anglais na ko un accent ya ba français donc ce qui mutu ya est azan accent na ye ya est ezalaka bien au monde mutu mususu azan accent neti ya ba anglais azolo ba français ezalaka bien donc so ba bi accent petit nanga bulambo ezali ko finga ti ça pire petit nanga donc na tikali toujours kuna na kati Afrique du Sud na captain na zongu na captain pour na opesa Serge Mbouyi ba mbote ya trop donc avanisa masolo kuna na kati Afrique du Sud na ko pesa mbote na kati ya Hollande na Apache Abora wazabanga ba kalate émission na biso na oyo to bandoko sala na radio ezali ko zongo tozali ko bongisa makambo studio makambo ezonga na ndenge vraiment ya kitoko donc kalate Apache Abora na biki ezo manqué mais en tout cas prends ton mal à patience kalate toko sepila na batutu balandaka biso ba ko sepila na keyi na kati ya Newcastle kuna na kati ya Angleterre pona kopesa Olivier Massamba na famille Mobimba bambota trop bango baza base ya kote kuna bavanisa masolo donc na kokende siko na kati ya Liège pona kopesa John Tumba ba mbote ebele donc yebaka John Tumba zala calme na kokoba se kokoba na idolo et aussi la tête 5 minutes avec ses angadi ndenge na baka tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps donc batu bako vivre ngo na kesiko na kati ya Montréal pona kopesa mbote na Lucien Chikunta ba mbote ya ebele donc kuna na kati ya Montréal na kosukisa na kati ya Espagne pona kopesa Frédéric Muidilay ba mbote na kati ya Espagne donc soko na kati ya Espagne na robo santé masanga Zaba de Zuba maître donc yende avansa makambo kuna na kati ya Espagne donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Solo, à très bientôt. C'est Pela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France ezana kati. Ba chaîne ya Congo ezana kati. Ba chaîne ya Londres ezana kati. O numo makambu ya politique ya sika. O parti AA ezana kati. O parti BB. O CFAIO ezana kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.